doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu Salut et bienvenue sur Reclebois-original.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, Nazali Kosalango, Namawa, Penako Kamwa, parce que Nazali ko comprendre était peuple congolais, to wita wapi, peuple congolais et loko nini to lingi. Nazali ko rappeler. Tant où les combattants bazali ko sala ba marche, même les combattants te Congo mobimba to bandaki ko lela, ba congolais to bandaki ko loba nini, to zali na étranger na mboka na biso, vraiment to ebite ndenge ni na komaki président de la République, to bandaki ko sambela na nzambe nzambe sala nyoso tu apesa biso ata mwana mboka. To bandoko lo bakutu mwana mboka te ata nyama ata makako ata mbwa aya, soki surtout to zui mwana mboka, makambu nyoso tu toko sangana entre biso baba na mboka po to kumba mboka na biso liboso nzambe ndenta lingaka Congo ayokeli biso mawa ati biso ya pays mwana mboka et puis mwana mboka n'importe quel mwana mboka te mwana oyo ya papa ya démocratie papa oyo asala nyoso tu bobangi na peuple congolais elongwa mwana ya papa Tshisekedi. Et si kanga na eki ko comprendre na moni penza que congolais toza na problème et puis congolais tozali monter mamabe atandenge nini akomela ki wana ezali sujet sous tokoyi ko lobelate parce que pour na kozwa pouvoir ya Kanambe bino bokanisa ndengi Kanambe azalaki wana azalaki prêt alongwa na pouvoir non Kanambe azalaki prêt alongwa na pouvoir te akei na makasi parce que azalaki na choix te président de la République azalaki système il y a les corbeaux et les renards. Parce qu'il fallait qu'on soit pouvoir na Kanambe. Parce que Kanambe ndenga salaki ndengwana ataki ba garde fou. Asalaki akei mais ayebaki ki akozonga. Parce que ya kanisa ki Félix Antoine Tshisekedi azali opposant oyo akoyi ko manipuler tant Félix Antoine Tshisekedi aye na kati ya masolo avandisi masolo biso to bando oyo bake boza la calme Félix Antoine Tshisekedi akobenda Kanambe masolo malembe bato bando comprendre te. Tant Félix Antoine Tshisekedi aye avandi tant okoti na ndako il faut ba coin oyo ezala bozala ya ona bomonaki Félix azaki nanu kamwa na technique ya piyo calme azo benga Kanambe partenaire na ye tokozala na biso na makambo na biso tina suka ezalaki technique oyo abandaki kosala pour attirer Kanambe atia confiance mais ayebaki ka osali masolo. Alors, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, ok. Ça, c'est le couscous. Ah, le couscous, oui. Et avec des oranges. Ok. Bomona ito chelaki bino ndenge na lakisa bino ke Félix Antoine Tshisekedi azali ko lakisa bato ke alobi ye a se tromper raté azali ne loko moko boy soki amoni kaka muto a comprendre que muto yo na kokeni na yebo donc tanga mona ki Kanamba bi Kanamba oyo ifo na lobela ka yebo na boy na cheli bino boka yemo Félix Antoine Tshisekedi ndenga azali ko lobake ye a se tromper raté azali ne loko wana soki amoni ka muto a comprendre muto ifo na sa ne bona sa yarono bomona ki Félix Antoine Tshisekedi tango avandika na Kanamba bi muto ifo na meme boy après na suka na yebi ata bozomona ngai ke neti zoba me na suka na kosale masolo bino mo bolanda ndenge Félix Antoine Tshisekedi alobaki pour comprendre philosophie na ye. Et moi surtout ce que j'ai comme je dirais donc c'est de vite connaître les gens. Quand je connais une personne, j'essaye vraiment
de mieux la connaître, de savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas. Enfin, j'ai toujours eu ce don-là, de très bien connaître les gens. C'est pour ça que beaucoup pensent que je me fais avoir, mais en réalité, non. Parce que même quand quelqu'un pense qu'il est plus malin, oui, moi je sais qu'il pense ça et je sais à quel moment il va déchanter, quoi. Donc voilà, donc je me trompe rarement, mais voilà, c'est un peu ça. Donc, Binomo Boitolanda, président de la République, a se trompé à et puis il a dit qu'il a se trompé à rater. Donc, Batou, Nini Basali, Ndengeni Baseke, humilié, Babi président Nabino, président ticket, président marionnette, Boyebi, qualification, surtout Bataki président Nabiso, mais hier, il y a qui Ndenga Zokumbe la Masona, le lobo monto Sukiwap. En effet, telle qu'elle était pensée après les élections de 2018, la coalition FCC-CACH avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Président Otozui, président Bozomona Penza, président Moko Boboto, Bozomona président Azo se donné, président Azana volonté pour abongisa mboka mais Azala qui n'a pas contre-temps, Bomoni ti asali na nango ndimaki qui na 2 ans, Félix Antoine Tshisekedi a osala makambo asali. Oui. 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 Urgent estampillé sur la farde chemise portée en bandoulière par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba était prémonitoire d'une grande décision. Le chef du gouvernement des coalitions a présenté ce vendredi sa démission auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il avait nommé en mai 2019. Déchargé de toute responsabilité, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est sorti le main vide du bureau du président de la République et a fait lui-même l'annonce de sa démission. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré en fin de compte les conclusions de cette situation et je viens en toute responsabilité et conformément à la Constitution de déposer la démission du gouvernement de la République.
J'ai remercié le président de la République au nom de mon gouvernement. Je l'ai remercié de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis à notre pays de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, j'ai remercié le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Même si on le savait déjà déchu par l'Assemblée nationale, le dépôt de sa démission auprès du chef de l'État tourne la dernière page de la coalition FCC Cash. Les successeurs de Sylvestre Ilunga Ilunkamba seraient connus dans les prochains jours. L'article 22 du règlement intérieur du Sénat que le président du bureau sortant, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a procédé ce mardi 9 février à la remise et reprise avec le président du bureau d'âge, l'honorable Léon Mamboléo. Au cours de cette passation des pouvoirs, le président sortant a remis à son successeur tous les symboles du pouvoir et les différents documents de travail. Certains devoirs républicains et les devoirs républicains sont sacrés. Symbole de nos attitudes. Une écharpe de personne du ministre. C'était qu'elle était dans l'ancienne série. Et ça, pour la discipline. Voilà ça. Je vous remets toutes les annexes ainsi que le sceau. Le sceau et toutes ces annexes sont à votre disposition. Bonne chance, président. Le doyen d'âge, l'honorable Léon Mamboléo, a remercié son prédécesseur pour son bravoure, sa dynamique et son expérience dans la direction des séances plénières et surtout d'avoir assisté personnellement à cette manifestation. Juste après la remise et reprise, l'actuel président du Sénat, l'honorable Mamboléo, a pris possession de son bureau de travail. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau sortant et des déshonorables sénateurs les moins âgés, de Monsieur le secrétaire général du Sénat et conseiller, les coordonnateurs du bureau d'études du Sénat. Moutandimaki te a risqué vie na ti lelo azali ko risqué vie na bomoni président de la République ozomona penza que donc conseil des ministres banana batongo tina ba minu ba saka conseil des ministres est-ce que bomona kanambe na 18 ans ça combien de conseil des ministres abando zo ba décision te kanambe makambo mboka abando kipete bosala na bilonde bolingi ye ba minéré na ye kaka mutazo yiba lelo tozui mwana mboka lelo tozui mwana mboka nazo comprendre te eloko nini soki atolingo ko critiquer biso to lobite ke critiquer za la te critique fait za la constructive atana ba mboka oyo ba critiquaka mais tokoki ko sala combat oto bandoko sala avanter ezali na tina moko te siko botala lelo makambo ezali ko leka na communauté na biso na kati ya diaspora bozo mona ndengi batu bakomi ko beta ma batu bakomi ko kangama bozo mona ezali na tina moko te atandenge nini président zoaki pouvoir président na minute wana ndenge zalaki kanambe loko nyosu ako proposer il faut ndima poto botola but na biso zalaki to botola pouvoir en étranger yango tozui mais sikoyo tozali ko luka nini bamsusu bakomi ko comparer, il faut jamais comparer l'incomparable. Bamsusu bakomi ko comparer même Félix Antoine Tshisekedi ba comparer na Kanambe. Oh, maye zate, courez zate. Est-ce que makambo courana maye et bandi na Félix Antoine Tshisekedi? Boyebi bien sûr que batio oyo ya régie de eaux. Boyebi na ba installation électrique oyo. Ezali wana depuis époque coloniale. Félix Antoine Tshisekedi a yesuko po abongisa yango mais batu bazozwa makambo et les kasogi depuis Kasavu bazalaki bolingi Félix dans 2 ans asala nyosu esila. Donc vraiment avant de continuer mission na biso boyebi masolo na biso ya mikolo ezaka Kodia Simon. Kodia Simon ezali vraiment agence oyo ezali ko sala ke congolais nyoso
surtout na diaspora to comme ba propriétaire bandako Kodia Simo epesi biso chance congolais nyoso akoma propriétaire ya ndako nazali kotiela bino bolanda bande annonce ndenge ba expliquer masolo Kodia Simo donc bana mboka bazali vraiment kosala mosala depuis président de la République akomi bana mboka bakomi kozwa ba initiative ya malamu parce que président de la République oyo azali mwana mboka azali mwana diaspora azali mwana mboka oyo azali kotombola école na biso donc restez connectés sur Clébois Original à tout de suite. Kodia Simo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Alors la société Kodia Simo est un promoteur immobilier qui a pour vocation d'aider la diaspora congolaise à devenir propriétaire en République démocratique du Congo. Non seulement la diaspora, mais aussi les fils du pays, les Congolais qui vivent en République démocratique du Congo. Nous sommes là pour les aider à bâtir, à construire leurs projets et à emmener leurs projets à terme. Alors, Kodia Simo signifie Congo, diaspora, immobilier. Nous avons fait un montage pour tout simplement regrouper tout le royaume Congo et ne pas limiter cette vision uniquement à la République démocratique du Congo. Donc cette vision englobe tout le royaume Congo. Alors dans ce beau et grand projet, non, nous ne visons pas seulement la diaspora congolaise. Nous incitons la diaspora congolaise à devenir propriétaire parce que c'est l'heure, parce que c'est le moment. Mais nous voulons aussi que les Congolais du pays deviennent propriétaires sur leur propre sol. Et pour cela, nous avons mis en place plusieurs formules qui vont non seulement avantager les Congolais de la diaspora, mais aussi ceux qui vivent en République démocratique du Congo. L'objectif, c'est vraiment d'aider les Congolais à acquérir un bien en RDC. Alors, nous sommes installés à Kinshasa, notre siège social, mais nous avons des représentants à travers les grandes villes européennes. Nous avons une succursale en France, mais aussi en Belgique. Il existe heureusement différentes agences de construction, différentes agences immobilières en RDC. Nous avons, nous, Kodia Simo, choisi de mettre en place cette agence promoteur pour être vraiment un palier, pour aider la diaspora ainsi que les Congolais du pays à devenir propriétaires dans les normes. Quand je dis dans les normes, c'est tout simplement nous avons mis en place des formules, des financements, des montages financiers pour vraiment faire les choses d'une manière comme jamais faite en République démocratique du Congo. Alors cette idée de mettre en place cette agence Kodia Simo nous est tout simplement venue d'un constat réel. On s'est rendu compte qu'il y avait une forte demande. La diaspora a émigré ici en Europe depuis des années et malheureusement la conjoncture a fait que nous avions beaucoup de mal à réussir à construire ou même à acheter un bien dans notre pays d'origine. C'est pourquoi, force de constat, nous nous sommes dit il est temps maintenant de mettre en place une première agence, un premier lieu, un premier endroit, un premier bijou pour pouvoir aider cette diaspora à acquérir en RDC. Pourquoi choisir Kodia Simo? Tout simplement parce que c'est la meilleure adresse où construire la vôtre. Vous avez la qualité de l'expertise, vous avez le suivi durant tout votre projet, vous avez la qualité au niveau des fabrications, et vous avez enfin des tarifs compétitifs. Mes chers compatriotes, pour le congolais, et mes chers compatriotes, mes chers compatriotes, voilà, du nouveau Kodia Simo. Kodia Simo et la Sinini. Et là, ici, Congolais, diaspora, immobilier. Oh biso, baloka biso, tokoza nanda kute,
tokokufa kaka boye. Non, au nom de Jésus, Nzamba Sali, Hatindeli biso Kodiasimo. C'est-à-dire, bazana ba terrain, Oezali, na Maluku, Ntsele, Mwanda, bazobengango cité Kimia. Pour la cité Kimia, pour ekozala pena ba construction moko neti kaka na poto. Mwana Congo, mwana Bunia, mwana poto, partout ozali, benga na numéro oyo eza na C. Kodiasimo, apesi mutu nyonso chance, avantage, po tozala pena bandaku lokola bango. Oh Seigneur, Nzambe merci. Cité Kimia, tolingi te bandako mususu ezala likolo, mususu ezala na se. Non, toboyi bandako nyonso ekozala identique. Alors, pozwa terrain kuna esengeli nini? Soki obengi na se, okei na bureau na bango. Baza na bureau na Paris, baza na bureau na Belgique, baza na bureau na Londres. Kende kobuka na te. C'est le moment. Oh famille na ngeloba. Nako kufa locataire. Non. Kodiasimo ye pour na kokata ba lien. Mutu nyonso il faut zala mukolo ndako. Alors, bakozola yo ba crédit à partir ya Kinshasa. Ba banque za na Kinshasa, ba banque za ebele. Soki ba sisi kotongela yo ndako. Nde obandi kofuta ba crédit bandeko. Bolinzamba kita to nini. Tala ba chance aboyi. Tant bazo peso fongola. Okoti na ndako ndo bandi kozongisa ba crédit na yo. Bandako bani na 49 000 euros ezokende. Ça dépend ba moyen. So poza na mbongo na yo du coup olingi crédité opesi ozi ndako. Cité Kimia bandako net kaka na poto. Ba lavabo, ba baignoire, ba balcon, ba chambre. Nega to mona na poto, nega za na cité Kimia. Na batu baza na Bunia, batu baza na Beni, batu baza na ba na Mwanda, Boma, Kazangulu, Kisangani, Lubumbashi, Kasai occidental, Kasai oriental, Goma, partout. Bobengi na numéro oyo, bokozwa ndako. Biso nyonso tokomi ba propriétaire. To umeli na ki locataire. Nzamba yokaka. Notre Dieu, c'est un Dieu de vivant. Lelo Nzamba yoki. Ndako okozwa epozo futango muke. Benga na numéro oyo. Oyo chance te bandeko. Kodiasimo, la meilleure agence pour construire nos maisons. L'autre comme bailleur, l'autre comme propriétaire. Ton ligne sur locataire na Congo te. T'as la facilité. Mutu nyonso, oza na poto, on a interdit bancaire. Benga bango, bakozwa solution. Et puis l'autre malunga. Obano futa ndako wana tango ba pesi yo fongola, yo bandi ko futa crédit. Bandeko, baedaka Congolais ndenge nini? Baedaka Congolais ndenge nini? Kodiasimo, Nzambe apambola yo. Pas de locataire. Biso nyonso ba bailleur. Cité Kimia, kitoko. Yo moto zana mbongo ebele, yo pe moto zanga, yo moto zana papier, moto za sans papier. Yo za interdit bancaire, yo zana poto ici kozali, Kodiasimo apesi biso mabele na Kinkole, Maluku na Ntsele. Kinkole Maluku na Ntsele. Minimum 50 000 euros, 2 chambres salon, salle de bain na ba jardin. Olingo sombandako. O Nokole Kimbo, o Masala Kimbo, o non, Kodiasimo, osome pa na bango, bamba otongela yo. Kodiasimo pour vos projets, le terrain, les maisons, les parcelles, chez Kodiasimo. Soyez branchés, à tout à l'heure. Donc, binomo boito landa Kodiasimo ezali masolo penza ya solo ya banamboka. Ba question boyebi ke ba question ezali kaka. Mais to pesi bino rendez-vous. Donc émission spéciale 5 minutes ezali samedi au le 29 na 19h précise. Bato nyoso tout o bazali na ba mituna ya kotuna bo préparer ba question na biso. To kozala en direct sur Clébois original. Donc samedi 29 na 19h Kodiasimo ozala wana ako répondre na ba question na bino nyoso tout pour na ko rassurer bino mais boye ba ke ezali makambu ya solo. Donc sikoyo tozongi lisusu na makambu tozolo ba.
botala président oyo tozui président ya congolais président oyo alongoli ba masolo ya ba nationalité douteuse ya ba président na biso nyo surtout ezalaki aza étranger mais président oyo tout le monde est d'accord que azali mwana mboka à 100% mais sikoyo to lingi nini to lingini botala makambo sala na université na bétidian botala makambo sala na bétidian ndengi a réhabilita université oyo ezalaki depuis batonga yango nano basala yango te bomona tanga kotka na ba pouvoir cortège na ye azoleka bo mututu azala likambo a telemi si cortège yo na lera kanambe yo ten sa cortège bako boma yo te donc ndengo okufa kuto comprendre te mais batutu ba comprendre mututu siko soko akomi na likambo azali koloba yango parce que azali na kobanga te président de la République azali mwana mboka azali na souci botala ndenge azali kotambola na Paris ayaki donc 2 semaines avant aye azali avant ya na France sous oyo azali tourner azali ko sala donc azali ko se donner vraiment donc corps et âme pour na mboka na biso donc bozo mona président président ka tango monaki basali gouvernement oyo sama tango ba député wana ba osa net ba contre état o ba ko investir te bango ba se retrouver te botala président de la République tango asangisi bango azali même ko bonde la bango alobi bo edengai po na mboka bo edengai po na mboka ekende liboso président de la République abi mboka na biso soko ko avancer te ezalaki po na ba prédécesseur na ye bazalaki mitema mabe alobi à part sous-sol na biso tozali na likolo tozali na ba ebale na bani bomona ke donc président de la République asomba bozo mona ke donc mai na biso ebale na biso ba mbisi bazo botama bazo kufa kaka na vieillesse pour elokote président asombi bateau baliseur asombi drague nyoso tu wana po esala ke ba bateau e akostaka tina pembe do président azotala makambo kanambe kuta azalaki atakuna te azokipe yango te siko tozui penza mwana mboka ngana zo komituna congolais to se ressaisir congolais moko to vandi na biso to tali pe to bi non to tika makambo to bandai kosala parce que boyeba ke président na biso azali na mission divine président na biso masolo na ye azoke na on a Saint-Esprit boteli makambo elekaki ya combien de personnes ba critiquer président a répondre Kagame te tala président wana azayuma bona boy to sukaki wapi pour bo comprendre ka président na biso azali mutu ke nzamba azali kokumba 2 jours elekaki te bo monaki éruption salamaki ya volcan wana na Goma siko soki biso relation na biso na Rwanda ezalaki bien te parce que batumso ba lui oh non et ça droit il fallait qu'à fond nana yebsaki bino ke fallait fond la frontière so biso relation ezali ma bien te président wana ya Rwanda kwa epe au kanga frontière siko bandeko na biso on a plus de 3500 balingai ko kende wapi donc peuple congolais to yeba eloko nini to lingi to zui mwana mboka lelo soki 5 ans ekoki asali musala malamu te akolongwa atikeli mutu mususu. Mais ça m'étonnerait que na 5 ans alongwa parce que tant Congolais bando lia penza ya solo penza makambo tout parce que azo bongisa malemba à partir ce que tout le monde a penza ma solo tant que banda partir à 5e année tout le monde a penza que non makambo président de la République a lonaki et pesi ko komi ko pesa ba fruit mais siko to lingite oyo te to zuna mwana mboka oyo penza ko lo bateke président de la République azana volonté te akosi mais siko to lingi nini to lingi nini penza to zui mwana mboka azali wana azali ndeko na biso soki toyoka ina yete toko bongisango entre biso bana mboka et puis tozomona penza ke mutu moko ta ko ikolobake président de la République azala volontaire ko bongisa te bomoni président de la République asali bambola boni atali des ans lobi quand même que kanamba longwe mais équipe ne lem susu total ndenge to ça parce que azali na choix te il fallait que asangana bango atali que non tozokendeka boyi makambo zo bongate akati bango atiki po batmusu bando azo travailler kanaka donc politique eza kwangana makabute politique makambo susu ozo sala mais okoki ko sala ngote mais ça politique atali mais na ko continuer boté parce que le peuple d'abord akati. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC cash devenue paralysante pour l'action du gouvernement. Nommer
un informateur aux fins d'identifier une coalition conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution. Procéder à la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État. Mettre en œuvre les réformes issues des consultations dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans le programme du gouvernement. À Sali Masolo, Parlement donc à la technique mogo donc politique ou à Nantes au monde entier na Congo. Parlement quoi, Mabunda quoi, toke na Sénat, nana quoi, to Premier ministre appliqué à Longwe. Si on a quoi imaginer donc Moutoloko là, Zoé ou Kabila à Longwa en tant que gouverneur. Mais Makambabo, est-ce que Makambo n'est pas président de la République à Zosala? Pour que au pays est occupé. Makambo n'est pas président de la République à Zosala. Est-ce que en faveur de Kanambe ou pas? Est-ce que Makambo président de la République à Zosala Mikolo? Est-ce que Kanambe a Zosepela Nango ou bien Zosepela Nangote? A quoi que Zosepela Nangote pour dire que tant que président de la République à Kota, il fallait avancer dans ma solo. Il fallait avancer à côté, il y a armée, à qui est avancer à côté. Il y a cour constitutionnel, bon moneki mukolo autant babando cha ba contre tant que juge morati kala ki po ba comme complet a bazolinga te que juge wana akoka bon moneki président de la République signe au président de la République azali mutumo ostentatoire te azali mutumo calme bon moneki joua ya na palais du peuple pour la prestation de serment ya makamba cour constitutionnel bon moni ndenga tchaki boye victoire pour ba la sabino que signe wana ezalaki penza que cour constitutionnel tant avant ici cour constitutionnel, avant d'ici Sénat, avant d'ici Parlement. Bon, mon était président a changé face à quoi face à la musique à Bimisi Manzaka. Donc Kanambe donc au Congo kota kangulu maboité politique babo makanango batu. Batu babandoro mona nete au président Yuma, président non président tozana chante aujourd'hui président neti o tozuana. A koti tango koti ozana nous na masolo nyo sotuté. Oke ngulu mate parce que bako liayo président Talabi non malé ba mona nga Yuma, ba mona nga ni me na suka ba mona kenga na za ganga film. Lelo tosuki wapi mais batu bazalika ko comprendre te batu ti lelo na éviter ceux qui congolais toza vraiment na problème. Lelo pe na comprendre que l'Européen a comprendre que Congo tous un problème. Tout marqué pause nabiso publicitaire donc il y a un partenaire nabiso donc 5 minutes avec César Ngadi on revient tout de suite. Noël n'a commis. Oh, vous commis déjà? N'a commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas sauvé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a toujours bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bof. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pour un mariage, Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium, standard et des luxes à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec
terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondeko dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.paliscenter.com. Flat Hotel Palace Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Merci Nabino Nyo surtout au Bolandi donc pub Nabiso et puis toyebi ke bozalaka vraiment malamu na ba partenaire Nabiso ba pesa biso confiance et puis tozora ba retour ya malamu donc merci Nanyo surtout bozalaka vraiment pour bozala na kati ya ba partenaire Nabiso donc na ningi na lo ba présent autozui Congo boye ba ke tozali na chance munene na kozwa présent lokola présent autozui nae présent moko posé, présent moko calme parce que ceux qui tozo qui présent ya état d'esprit oté na kanisi le mususu to betaka masolo mususu. Donc esprit d'humanisme naie ezali kaka donc a changé te azaka ndengo na soko monika elo o monika ye donc ceux qui ozo kazo solo ozo monaka mutu moko malamu ozo monaka mutu abo penza na koki ko inaye po na nini a changé te botalaka présent mobimba donc ceux matanga il faut ya matanga azo ya pe ngona ndengi ya naturellement akei même matanga ya opposant na yebo mona opposant ya donc moi akekotala matanga penza solo bon siko biso tolingi donc biso congolais na sengi na bino bo se ressaisir parce que chance yo tozali nango o ba congolais musu bazo comprendre te que tozui chance munene na koza na présent net ya Fachi Béton bo se ressaisir pour biso to comprendre déjà dès le départ ya masolo tango e bandai tolobi que non biso toyebi que présent oyo à cause de la période na katia masolo tozala ki na ye tolobi ke tokotika la ka na ye to pesa ki confiance yango na ti le lot tozo changer discours na bisote mais bon moni batu mususu na kelasi ezarle mususu à comprendre noki mususu à comprendre retard mais boyeba ke tozali na chance ya koza na présent oyo et sikoyo eza su masolo te ke o mutu akufo bien nini donc soki yo monike oleki présent na biso na mayele kende ko pesa idée ce que Monique ezali ko simbate zila 5 ans président lobaki élection ozala kende ko tsheli baya total ce que oleka mais ça m'étonnerait que après 5 ans biso toza sûr que président na biso ko continuer masolo sous na 5 ans na ye donc eloko ka na ningo le ba poids na silsa donc vraiment peuple congolais na sengi na bino moko bo vanda bo analyser masolo na pesa exemple ya Bishop Élysée bon mon makambo bando lo bat mais avant de le ah mais non nako continuer beauté o yazali moi na mboka donc vraiment to pesa présent na biso confiance to tikela étant a witiko ya à peine azoke na 3e année na ye nazo yebisa bino que présent na biso to ko sepela parce que présent na biso azali moi na mboka azali penza na volonté ko bongsa pesque ako bongsa pe mboka donc to tika ba distraction oyo siko to za la concentrer makambo oyo ya Goma essaie leki tozi la gouverner bandi ko sala musala après to ko mona ke to ko se retrouver parce que mboka présent a hérité mboka na ndenge ya bienté 18 ans kanambe c'est bebisa ki mboka na ba niveau moko et ko ki même pas ko za na état na siko présent azali ko bunda ye mutazo zo ba risque nyo surtout tangu ye akozasu na pouvoir te président oyo akoya na sima yango na biso to sa nyo surtout ka président oyo akoya na sima pouvoir il faut tika na IDPS pouvoir il faut tika na IDPS donc parti mususu eko hérité musala au président de la République asala te azozwa même ba risque na ye pour abongsa mboka parce que mboka na biso après Félix Antoine Tshisekedi
ekokoma président oyo akoya na nsima akozala na mosala mosusu akosala te parce que oyo président de la république a hérité na kanambe ezali mboka te ezali kaka kombo ya mboka me ezali nango mboka te. Donc avant tosukisa émission na biso toyebi ke président aza na tâche moko facile te, aza na tâche moko facilité, mais président aza quand même ata bato ba critiquer, mais président aza quand même na bato ya malamu o bazo entouré, donc toko tanga donc Kinwani Masamba Kamitatu oyo azali envoyé spécial à chef de l'État, et puis toza na Feli Kabala oyo azali communicateur ya chef de l'État, et puis tokobosa na te secrétaire particulier ya Mokonzi na Kombo ya Topin Kabongo. Donc pour ne citer que ces trois là bazali bato bazali kosala musala malamu o bazali pembeni ya chef de l'État oyo chef de l'État azopesa bango confiance, et puis tokobosa na jamais maître nageur Kabundu wa Kabundu omoni Kabundu wa Kabundu, donc azali muto penza chef ayokaka parce que abundi etumba balongoli ke na parlement parce que ba cop na bango nyosu Kabundu bando revango balongoli mais azongi su na parlement ozomona. Donc chef de l'État azana confiance na batu lokola ba Kabundu wa Kabundu parce que ayebi kazali mwana ya UDPS azali mwana papa Tshisekedi azali na vraiment na confiance na. Et donc vraiment tokomi na suka émission na biso ndenge na bisa rabino ka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. So tokomi na suka boyebi ka ke base tokoki kotika yango jamais tokobanda na Afrique na Namibie po na kopesa. Donc ndeko na biso Babi Lumumba, merci Nanyo surtout au salat rapport dans 5 minutes avec César Ngadi, toké sur les États-Unis d'Amérique, qu'on pèse sur homonyme naie, Babi Kisinga, merci Nanyo surtout au salat dans groupe, peine à 5 minutes avec César Ngadi, ba publication noé petit kakamutu indifférente. Donc merci Nanyo surtout au salat rapport dans 5 minutes avec César Ngadi, toké ina kati Yaspan pour na repesa Beloti Mavungu, vrai chéri Beloti Mavungu, merci Nanyo surtout au salat rapport dans 5 minutes avec César Ngadi, toké sur na kati à Londres pour na kopesa l'honorable Jean Moutala, merci Nanyo surtout au salat rapport dans 5 minutes avec César Ngadi, toké na kati à Italie pour na kopesa le président ya communauté congolaise ya Banamboka na kati à Italie, donc Franck Caruso ko Bikende Buzunga, France Caruso ko Bikende Buzunga, toké sur na kati à États-Unis d'Amérique pour na kopesa Boniface le grand matadien, Boniface le grand matadien. Merci Nanyo surtout au salat rapport dans 5 minutes avec César Ngadi, toko Soukissa nakati ya Belgique pour na repesa. Donc maman Nabiso Poutou de Yalola nakati ya Belgique, Poutou de Yalola. Donc c'est avec la Belgique que nous mettons fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. Bonjour, très chers compatriotes. Nous vous invitons ce samedi 29 mai 2021 à suivre notre émission Les Rendez-vous des Patriotes sur la chaîne YouTube Cléboa, où nous allons parler de mon voyage à Kinshasa. Soyez nombreux et préparez vos questions, car nous allons parler sur la situation politique, économique et sociale de notre pays, la République démocratique du Congo. Ton invité Bino, samedi 29, Oyo, ezali koya na 16h. Bolanda biso na chaîne YouTube Cléboa, na émission Le Rendez-vous des Patriotes, pona kolobela makambo oeleka ki na voyage nanga na Kinshasa durant le mois d'avril. On a sali kuna 1 mois. Toko solo la o etali situation politique ya mboka na biso, économique et sociale. Vraiment bozala ebele bolanda biso bo préparer ba question na bino pe bokotuna pona kokabola basango ya mboka avec votre invité qui serait moi-même Lucien Ngando, votre patriote de la diaspora de France.
Romsevent, 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 service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Romsevent. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Romsevent, le meilleur dans son domaine. Zambi wabikamwe. Alléluia, alléluia. Bana bikamwa na mingi ya koloba te nazali kosenga na peuple de Dieu nyonso. Nzambe alobi combat, un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na Nzambe tozo luka délivrance butu na moi. Tozo luka délivrance butu na moi boya boso sola. Quelle est la vraie délivrance? Bana Nzambe mingi na lobezalité boya boyo kanenge bana na bato na kati ya mokili bazo tatola bakama somo bazo dénoncer. Bien mais c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi je cherchais ma délivrance pendant 3 ans. Je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungo la moté. Mabandeko, le monde est sous la prise du diable. Boya boyoka oyo na kati na bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Oui, bon, les camarades, au salaire, au yuo, aux amants, c'est vrai, au tangana yo, du ventre.